Shalom, shalom, shalom. Vous allez ébeler cause la émission. Oyo bolandaka chaque samedi interview à Proverbe 30 na Mama Bena. Mais vraiment naza désolé oui sabino que lelo Mama Bena a osana bisoté parce que étant que infirmière urgence vraiment et bien ici place à Salaka donc nakokaki ko zela été donc beaucoup zo Mama Bena prochainement soki azali libre donc na samedi à lelo na souhaité bino surtout na no week-end malamu pe merci na ndenge bozopesa biso attention nayebi ke tokopase 45 minutes moko ya kitoko ya exhortation ya esengo ndenge chaque jour boyambaka biso na Sentinelle TV oyo toyelaka bino barévélation toyelaka bino basolution na baproblème na bino mais lelo émission ya lelo ezali beaucoup plus basé lokola Mama Benaza te nazokende korépondre na quelques questions ya bandeko oyo babengaka batunaka pe soki botali na se ya bavideo na biso bokomona na se na YouTube bato bakomaka alors soki moto akumisi toza na eloko ya koloba te tokumisaka nzambe soki moto afingi torépondaka ye te mais soki moto atuni baquestion torépondaka alors première question ezali awa ezali monsieur John Peter Antonio aza na 22 ans aza na Afrique du Sud akomi ye kuta akomela yenga na email enseigne-moi à écouter Dieu à écouter la voix de Dieu pour nazwa ba baptême mais na yokana nunza mongongo ya nzambe te monsieur Peter aza na 22 ans alors soki na retenir question pour na répondre qui déjà na email mais soki na ye nango au liboso ya ba centre ya li pour peut-être batebele bazoleka na ba situation oyo 10 ans 20 ans l'église nano yoka voix audible ya nzambe te nano zwa vision te olota pe ndoto te bayiba wa ndoto alors soko ozwi baptême ya mai oyo eza très important na lobelaki yango na doctrine ya nzambe donc na sainte doctrine faut ozwa baptême et puis ozwa baptême à Saint-Esprit baptême à Saint-Esprit bazwaka nde d'ailleurs baptême ya mai il faut kolanda enseignement ya nouvelle naissance soki nano olanda enseignement ya nouvelle naissance te kota kaka na Sentinelle TV beta nouvelle naissance Proverbe 30 ou bien beti Sentinelle TV 1 nouvelle naissance ekobimelo na YouTube olanda nouvelle naissance ezani alors soko sisi enseignement ya nouvelle naissance nde badindisi yo na mai oyo ya piscine te mai oyo ya nani ya nini ya baignoire te mais mai oyo ezokule alors soko sozwa baptême eke bazoyebi biso lisusu faut kende lisusu na Jourdain ke nozwa baptême ezali donc oyo babenga abomination parce que okoki kozwa baptême deux fois te et le fait que nozwa baptême na Jourdain ezokotisa na lola te d'ailleurs Bible elobi nkolo azoluka baadorateur en esprit et en vérité baadorateur oyo bazoadore na esprit et en vérité oyo parce que Jésus aza esprit aza sikoyo esika nyonso so olingi koadore nzambe kota na chambre na yo bondela kanga chambre place oza na nkuku obeleli nzambe akoya mais soki bazokosa bino lokola bapain du soir bazokosa bino eza basite oyo basataniste komema basi na retraite et puis batiki mibali paster ye moko azotambola na basi wana nyonso tu mpe kosenga bambongo ebele bazopesa bino baesprit ya badémon bokende te parce que mingi bango moko ofuti 1500 mpo bokende oteka ame na yo na monde de ténèbres donc wana na répondaki yango alors soki ozwi baptême d'eau oyo na moto azobatisa fo ezala aza un oint de Dieu un appelé abatisi yo na mai oyo ezokule baptême ya mai ezali kokufa mpe kosekwa na Seigneur deuxièmement baptême à Saint-Esprit bazwa yango ou par imposition de main ou kaka lere ozokota na mai ndenge Jésus mokolo bapesaki baptême colombe ebimi présence ya Saint-Esprit mpe voix nzambe elobi donc manifestation wana ekosalama tango bazokotisa na mai soki esalami tango bakotisa na mai te ekoki kosalama sikoyo tango basalaka imposition de main après baptême ya mai bakotia maboko imposition de main au nom de Jésus okozwa baptême ya Saint-Esprit to baptême de feu oyo okomona badon ya nzambe mongongo ya nzambe ekomi kolobela yo alors soki ke osali baptême wana nyonso tu esalami te dis-toi ke ndenge nalobaki ozali na place ya mabe esika mutu oyo aza na bonzambe te esika mutu azali un aventurier à se
s'introduire, se proclamer pasteur ou bien prophète ou bien bishop, mais azali na onction nzambete comme il est couramment na milieu na biso ya bato mangala pe ya ba congolais. Donc na banzi na répondre frère nanga Gabi, frère nanga Peter Antonio na Afrique du Sud, azana 22 ans. Frère Gabi na Strasbourg a commis alobi pasta proverbe 30 yo ki ozwa na Paris. Est-ce que comme la biso na Strasbourg te? En fait frère nanga Gabi pour na ya na Paris j'ai été invité. Ba place nous n'auro kende ba invité nga. Alors je ne peux pas m'introduire bien na yanga moko na banda ko se invité nga moko na imposer batu bo bengsanga. Mais ceux qui yo moni ke na Strasbourg vous en salle parce que nale nazoya lokola pasteur la diaspora, un pasteur de la diaspora a parler la politique, a parler la situation mboka na ye pe a parler la bonzambe parce que mosali na nzamba solo avant alte ya makamuna lola il faut nanu bongisa mboka na ye parce que mboka ezali héritage nzamba pesi biso. Donc soki nazoya na kolobela makamwa nzambe na kolobela pe situation ya mboka. Or na situation ya mboka esengeli boyeba Simon Kimbangu apesa prophétie alobaki 4e président ya Congo akozala mupaya akoboma ba congolais pe lisusu bakoboma ye. Les 3 prophéties ese kokisami aza mupaya abomi ba congolais mingi alingi mboka te etikali prophétie moko ba congolais bakoboma ye. Donc siko etikali biso ba congolais to aider prophétie ya Simon Kimbangu ekokisama na koboma le Rwandais Kabila oyo akotisi ba Rwandais tina ba collectivité na la police na wapi ba Rwandais na ba Rwandais. Donc soki tokebite dans 10 ans congolais ata moko a diriger sous Congo te. Alors bilo Rwandais ngwana eza grave, il faut ko bomaye pe ko sila na bato wana neso. Okotuna ngolobi me yo za mosali na nzambe ndezo babo. Me botanga na Bible nzambe aboma 7 nations oyo ezalaki ya ba franc-maçon oyo ezalaki ya ba PD Sodome et Gomorrhe eza mboka bazikisa ngo po y avait des PD. Nzambe ye moko azozikisa azoboma soki bato bazotosa ete. Donc biso basali na nzambe ba na nzambe tozo sala ndenge nzambe alingi. Alors na bato ebele bazokomela ngai surtout na émission na biso ya oyo tozobenga ngo petit déjeuner au boyanda ngo chaque lundi à vendredi na 5h du matin ils sont déjà sur Namir Nabino. Soko Tchenzembo, o pasteur pesanga titre, pasteur pesanga bo. Bandeko. Tozana bandoki ebele na kati ya communauté oyo boyeba bango po Bible lobi boyeba bango na misala na bango. Chaque nzembo le nazo tiango nazo loba bien nazo tanga na kombo ya motei wana. Na kombo ya moyembi. Siko ngai susu na pesi yo titre, na pesi yo deja nzembo, na tieli yo nzembo, na pesi yo kombo ya motei na lukasu na bando pesi yo kombo ya titre nzembo. Mais beta kombo ya musicien wana na titre yozo luka omona banze monene sokobima. Alors mingi misana na bango eza ndenge wana bandoki bayaka ko distraire bayaka ko koma makambo mabe pona ko pengisa batu bayaka ko finga bayaka ko luka bonzambe te. Donc je crois na répondre eza na ndeko mususu auti okomelanga na kombo ya Brice Mbenza auti kokoma alobi messager na sepelaka na émission na bino na Mama Bena. Est-ce que eza permis moi si ala ta pantalon ndenge nini o permettre Mama Bena ala ta pantalon ezali na émission suka tout ça qui samedi passé bo monango na sewana ya vidéo na YouTube. Awa nazo kende ko répondre ndeko na biso comme on a Brice Mbenza Claude K a répondu qui déjà très bien à lundi masolo surtout au Claude K ndenga expliqué. Alors ndeko Claude K FC yozo le pantalon muto sala ngo eza mondele basala pantalon ya basi ya mibali ali donc muto azola ta pantalon asali lisumu te mais ala muto musuku tu alati jupe asali lisumu muto akola ta pantalon asali lisumu soki ala mona mwasi alati pantalon mibali mais pantalon ndenge basalela ngo basala ya basi na mibali. Pantalon c'est scandaleux soki ezali sexy soki eza serré soki eza pantalon na ndenge balobaka ezali na ndenge ya doctrine na biso te. Mais kolata pantalon eza péché te parce que na ko betsa bino libaku
Yesu lera yaki na se ya mokili. Yesu azakola ta robe. Robe n'époque Yesu na culture ya ba Yuda bazali kolata ba pantalon te bazali kolata ba robe. Siko lelo oyo soko moni nga na lati robe oloba na sumuki ndenge tozo condamner basango na ba pasteur ba koma kolata ba robe na ba chaînette na ba médaille na kingo na ba croix na ba chapelet na kingo. Oh esengeli boyeba mosali na Nzambe nyonso Nzambe atindaki par rapport à culture, par rapport à temps, pe par rapport ya bisaleli culture ya mwana bisaleli ya batwana. Et puis Nzambe azo contene lateli ya mosali na Nzambe. Mosali na Nzambe eza significatif. Kolata na ye eza significatif. Mosali na Nzambe faut apparaître simple mais propre. Pour mususu akomi awa proverbe bon mate ozana na nostalgie ya sap. Sikoyo ba sapero batikali po ba dans le Seigneur so ba moni ngai na komi salité baloba oh master tant azaki l'idée forme azaki propre mais lelo neni a komi proverbe 30 aza propreté c'est-à-dire naza toujours propre na bongoli makanisi bizaleli mais na bongoli goût nanga ya kozala bien habillé et c'est pas un péché lelo oyo elate bilamba nyonso tozolata ezali ba gay ba lesbienne ba basala ngo mais balobi tout est purifié par la parole soki na sombi elamba ya yoji ya mamoto avant la lata na bondeli pona ngo elongoli milimo wana nyonso mais ezali mabe ko lata bilamba neta moshino oyo batiaka ba griffe ya moshino ezali kwa renverser finga ya Yesu ezala ba griffe mususu oyo soko lati yango eza ko finga Yesu so ezala ba griffe mususu ko lati na bosani na olakisa bino dimanche samedi ozoya ezana ba bilamba mususu même Versace même Galliano même banini omona bazosa batie lion ou bien batie nyoka ou bien batie ni ezolakisa chiffre de la bête 666 c'est-à-dire nga étant que connaisseur à bilamba nazana bilamba na kolata na olinate griffe na monana na olinate o griffe ngo mais nazana bilamba mususu ateza ndenge na kolata ngote neti ya mushino attendez puisque griffe à mochino ezaka quoi renverser botala ngo même de don't care about as nzembo oyo Michael Jackson ayemba ou asala clip na Brésil un peu partout à latango bozo mona kazo bazo finga Jésus donc bazo finga croix bazo seka croix donc ndeko esengeli na yo o landaka mate a bien et puis ndeko Claude Ka yebso bien que moi si na yo basuki atie na motu eza basuki ya ba sataniste yo répondre que non moi si nanga kutuna na abotama ya sikate na botami ya sikate nzambe akosunga akobongo na un jour donc nani na yebso ke kolata pantalon c'est pas un péché parce que pantalon basi ali pantalon mibali ali et Jésus azakola ta robe et puis Bible zo baki bilamba Jésus azakola tezaki a trop cher et ba ezaki na coupure moko Jean-Baptiste azakola ta robe azalaki na place na ye azalaki na esika kolia azalaki na biloko komela donc mosali na Nzambe azana elateli Nzambe ko imposer ye biloko Nzambe opesa kolia location na ende bangle balobaka esika kozala pe mate ali ya kote donc kango mwana mwasi alati pantalon oyo ya bana basi c'est pas un péché mwana mwasi so alati pantalon eza serré eza sexy c'est pas un péché mwana mwasi akolata jupe mais abimi scandale mwana mwasi akolata liputa abimi scandale mwana mwasi akolata robe abimi scandale surtout oyo ndenge ya Jezabel tiala monde atikaka awa tout mupende zo mona libanda donc ezalaki ba réponse na pesi pe lisusu eza na vidéo moko ndeko moko tozali collaborer na très bien à sali vidéo alobi nga naza pauvre ye azokumisa nkosi na ba mukendi bango nde ba vrai ba pasteur bango nde baza bato malamu mbongo nkosi aza na ngonga na koza na ngote bien aimé eza mawa mingi komona banda na botama bolimisanga na mona bolole ya ndenge wana te oyo mwasi na ye na bana ba pasteur wana oyo azokumisa basali likopa batindi camarade na bango pasteur a déstabiliser foyer na ye abotoli mwasi na bana amonaka mwasi ta mona bana te soki tembe kanga photo ya weekend o utako kanga yo okutani na bana no tia na Facebook
Nga kuna kanisa ki lokolo zo tia choko e kotimbisa yo okoma clair nzoko ga bolole vma ba bolole parce que ba botoli au moins na bana na batuana ezali ngai na ikanga proverbe 33 na ikanga ndeto sukisi ba pasteur wana pe babanga biso nkosi yebisa ngai dans 10 ans passés en Angleterre business ni asali pour oloba komi na mbongo ngai batu bazomona naza na ba business na laksa bino compagnie house namba nanga beta na compagnie house Didier Forme Production omona na compagnie mama bena na salela compagnie atekaka ba pundu ya ba carton toujours ba conteneur toujours travailler toujours tekango et nga moko na tekaka ba car bana nanga bakenda classe ngam na futaka mbongo po na liaka income te nazo bango na liaka income te keno vérifier po na kenda ka classe na sana nani self employment c'est-à-dire naza béni donc naza béni na koloba lelo ke na béni mais bankosi baza batu oyo ba yibi communauté ba appauvrir communauté ya ba congolais nkosi il y a 10 ans passé album na ye ngai na 2006 na okende Brazzaville aye kolele pa na ngai na produire ye azotambola na voiture à 600 livres bolimisa ngai tant azotambola na voiture à 600 livres botuna bata Manchester nga nazaki déjà na jeep na kopesa valeur en mbongo te po ekobimondire na osa qui vantardisme et nazokende croisade na Brazzaville ye azoya kolele pa na ngai na produire ye et album na ye ngam na kenda na Kinshasa nkosi ateki eloko moko asali business moko te nkosi a escroqué ba congolais abomi ba foyer aloki ba congolais po baza ba garçon oyo ba kobo fatigué o ba yibi ba simbikisi ba yibi ba congolais babomi mabala asala maquette moko ya kosala centre ya ba congolais ya ba francophone esiko ba bando yoka mate ba pesa mbongo pesa contradite ayiba ba mukendi wana ba chibwa bango nyoso tu ba pasteur wana nyoso tu ba yibi ba communauté ba yibi ba ngana yibi mutu ate soko ye na Manchester ba yoso ke proverbe asala ka atanga ngana sala misala awa na sala na aéroport na butu na sala na soko tuni papa Musa na Manchester tozako sala na ye na Swinton esika ba sala ba caro tozako sala na ye de 6h du matin à 14h pour famille na ngeya j'ai travaillé nazo futa ndako moi j'ai travaillé na sala na bato belé na Manchester ba collègue na nga ba ali na Londres pe ba oyo avant na ya koto ba mona ngande na okele musala ça dit vie na nga mobimba parce que nzamba pambola ka musala mutu nazo vivre te po ba pesa nga mbongo nazo vivre te sima income toni toko tricher non toko yiba bato wana tu yotangi ba kombo ce sont des voleurs et bangonde baza ba malheur ya ba congolais bangonde ba yeko bundisa ko kwisa combat na Londres ba détruire ba famille alors bino mo bana Congo tant maloba ke na Londres tozana bateau bazali vraiment ba envoûté bino mo na ba preuve ba yibie mwasi ba botolier ba bibisi garde corps ba faire voyager atika ko salela muto abotolier mwasi na bana vidéo te azo salela nga vidéo pour abengi nga to kende na émission nga na ye o proverbe yoza mutu nanga yaka kaka na yambona émission nga bi na ko yambona émission na ko leka na émission no te po foleka na délivrance po yo oyokisa biso soni oza pire nga mais na mona o garde corps nkosi o azo yiba ayiba communauté nkosi TV wana za TV nete nkosi na maps bayoka na raté po mbongo Kabila mutapesa mugalo mutapesa télévision pour distraire ba congolais et ça TV nkosi te nkosi aleki na position na nga nkosi à côté le matin na mungala na mbongo propre ya mutoki na nga na sala nkosi ana mbongo akisi na mbongo ankodia azo lekisa na famille comment yo ko se permettre muto azali rôle modèle te muto oyo abebisi ba famille un voleur a usurpé a yibi abomi ba famille oyo ozoye le rôle modèle ya mwana na lobaki les caisses faut luka délivrance et puis tant lobi ko tikala ko yana ne pas na ngate mais ba témoin bazali salon edo aza témoin na Manchester Freddy Wang aza témoin parce que adresse nanga ozako yeba même ko tia na tom te serwana oyebaki ko use tom te nazaki obligé na ba nolanda bino zawa na bimi na car nanga jour ngutu neige koyaki na rappeler o neige koya na ye ozwa yo tito yepa nanga na butu olongwa yi 2h du matin lokwa Nicodème et puis ezambala liboso te et puis ngale na yake pa na yo yo mto zaka soko yo kinga na Londres oyo koluka ngai poto kutana masolo ki otekela ngai Jaguar na yo yoka ngoka lelo ke na sisa nyongono te na ebite na yo yoka ngoka lelo
c'est-à-dire que bozangi makambo koloba boluka délivrance. Donc ezali soni ya koloba awa nazo féliciter Ekanga parce que Ekanga na proverbe nde basukisi bozoba nyonso na Londres. Lelo soki kimi ekoti so bato bazobanga parce que Ekanga telemaki, c'est parce que proverbe telemaki. Mais yo ya kosala émission oloba ke nga financièrement makambo simba te bonabo yo nga naza na bana nga yo mona ka bana na yo te. Babotolo mwasi na bana. Mais ozo leka na TV kokumisa na mona bolole ya mutu bobali neti yo te babotoli yo mwasi na bana. Batanga kuko même nkosi atanga akomono te bokenda na ngola a sambwisa bino abengana bino osalela e vidéo te mais ngai po na boyi na ngai na leka na émission na yo omoni mutu akosakana neza ngai po ya osala babuzo ba tout simplement parce que ozo luka côté kuna ba choka ba peso sur émission fele Yona Johnson bozali ba bolole oyo bobimi batala kuna mboka oyo likolo ba mibali moko bozanga idéologie na limite bo ba kinois po un kinois ako se comporter lokola yote ennemi na yo eza proverbe te ennemi no eza mutabotoli yo mwasi na bana ennemi no eza mutu azui mwasi no na bana ke na bango ke ko clémer azoli ya mbongo na sima bana na yo mona ka bana te ngana se ennemi na yo te ngana boyinde koleka mission ko s'afficher na yo un ano oza complexé po mobali mwasi toko ko permettre mwasi toko ko accepter muke mwasi ko tiacho mais mutu tout ya mobali atiaka tioko aza complexé tale longi ya Denis Les ndenge komi o comprendre tale longi ya Denis Les ndenge komi akomi onire kake kweli pour le likolo otia ba tioko puis eza péché bato batiaka tioko bazo corriger nzambe ba mona lola te ezaki réponse na ngai oyo na lobaki bato musu bakomi ba bio proverbe 30-30 azo sala ba vidéo mikolo nyonso po azo ba view e futa ye bandeko na nga boye botu na bato bayebi bayebi loi ya YouTube soko tie nzembo ya mutu bako futo mbongo te soki nga nazali kosala ba vidéo po nazwaka mbongo mbe na tiaka banzembo bato te kutu mikolo yo papa landu nde mutu ayebisanga na ko claimer mbongo nga kuna yebaka te ba claimer mbongo et puis nzamba azotala nga soki sina le ata 1 cas ya ba view nzamba betanga papa landu awuti Irlande mutu ayebisanga messager ozana droit boy na ser na biso mususu na Freddy Wanga ba bisinga fokota na SACEM parce que oza le seul pasteur oyo azosala ba vidéo deux vidéos par jour plus de 1000 personnes bazotala. Donc par semaine, on a au moins plus de 10 000 personnes balanda. L'homme le plus célèbre de la communauté Nabiso et Sengeli o s'affilier na SACEM. Nasser Nabso sous Berthe, je crois à Paris, Moutaïb Sengamona na sala honte. Donc ceux qui nazali ko lukambongo na rotia po na kobeta banzembo na obeta te surtout na ba prière na kobeta banzembo na te po soko beti yango o so mbongo te. Donc na répondre bino surtout. Alors na ye koloba lisusu sur liloba na Nzambe parce que ezali enseignement ezaki ba réponse mais na ko suka na ba réponse te et c'est pe na kota na liloba na Nzambe. Alors liloba na Nzambe ezali basé sur les 10 commandements. Liloba na Nzambe eza basé sur les 10 commandements. Et puis biso bana na Nzambe tozali na promesse mususu te. Tozali na promesse kaka moko Nzambe apesa biso hériter le royaume du ciel. Boluka na bokonza likolo. Mwana na Nzambe nyonso du matin au soir lukaka na bokonzi na likolo. Bokonzi na likolo ezali ko yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ezali ko respecter les 10 commandements ou ezali ngo 10 commandements, l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain. Soko lingi prochain na yo okoyiba ete, soko lingi prochain na yo okosala mabete, soko lingi prochain na yo okosala makambo te. Alors bolingo pe Nzambe soko lingi Nzambe bako forcer te pour aider mobola, bako forcer te pour pesa dim, bako forcer te pour soutenir musala Nzambe. Pe lisusu liloba na Nzambe ezali basé sur Jean 8:32. Connaître la vérité et être affranchi. Soko yebi vérité ndenge nga na yebi vérité boye na ozala affranchi. Mutu moko te sous forme ya doctrine aroyela nga po akabolanga na mwasi na nga, akabolanga na famille na nga, akabolanga na batu na nga, akabolanga na mboka na nga. Donc soko yebi vérité okozala affranchi. Lisusu mais il fallait boyeba ke batu oyo baboyi vérité. Batu oyo baboyi vérité, batu balingi na bango vérité te, Nzambe ye moko atindeli bango esprit égarement pour bakena life.
Et puis boyeba ke na se ya mokili awa mutu nyonso oke lola te. Mutu nyonso oke lifelo te. Nzambe asala lola pona bana na ye, asala lifelo pona bato baboyi vérité. Alors tozoki notanga na 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2 banana 7 tina 13. 2 Thessaloniciens 2 banana 7 tina 9. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui les retient? Mystère et iniquité. Diabolo a déjà la l'église. Diabolo a déjà la magomba. Et là on les a retenir. Et là ils ont retenir ils allaient présence à Saint-Esprit, na présence à la sainte sur la terre. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son événement. Événement Jésus Zani. Ezali mukolo enlèvement mukolo aux églises. Ne mukolo oyo ako détruire Satan dans souffle ya monoko na ye. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Avant makambo ek salama. Le makambo e bando salama et ko salama Bible ezoloba na 2 Thessaloniciens 9 ezoloba l'apparition de cet impie. Impie c'est la puissance du monde des ténèbres. Se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Yamwana bozomona bat lokola ba walesa, bat lokola ba mutombo, bat lokola ba Job Lendokiski awa na Manchester, bat lokola ba Tony Silas, bat lokola ba walo wana, bazali jar ya ba pasteur ya lokuta oyo ba ye na ba miracle ya lokuta, ba signe mensonger, ba prêchaka beaucoup plus sur le miracle que sur la repentance. Ba o balanda ki la saine doctrine va comprendre que na kati ya doctrine toza na maté ya repentance, maté ya nouvelle naissance, maté ya sainte tout et tout et tout. Alors soki yo ozote ya moto ozote ya kaka miracle na ba signe mensonger yango moni ba ko simba kisi yango moni bango nyonso bazo détruire ba peuple congolais. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de vérité pour être sauvés. Bato balandaka batu lokola basaka yonsa bankosi wana ba walo ba walesa ba jara ba pasteur wana nyonso tout bakoki kolinga vérité te ba mama olangi bakoki kolinga vérité ba Shabani bakoki kolinga vérité te ba mama Shabani bakoki kolinga vérité te po bazali na kati ya vérité te bazali déjà perdu bazali batu babunga nzela. Alors yango moni mutu lokola walesa ake ko futa mbongo pe edingwe po edingwe aya ko témoigner que ya bongwani do baza prêt ya ko séduire ya ko futa mbongo po bazo témoignage tout simplement po ba mema batu ya lolenge na bango na perdition. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mutu oyo azui amour à vérité te po azala sauver soko ki proverbe azoteya akokoka ko supporter message à proverbe te akolinga ngati akofinga akolinga vérité te akolinga ko ye église au proverbe azoteya te po ye vérité ezosale mukusa po ye aza mwana perdition. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mutu mususu te noko te tata mwasi te mama leki na bino te nzambe ye moko atindi puissance égarement po yolanda ba pasteur abinzamizana po landa ba pasteur onyoso lokuta po yo mwasi otika mobali na okofuta 1500 € ozokende Israël na pain du soir. Ok baba tisa yo lisusu na mai otiki mobali na bana alizokende. Pourquoi? Parce que oza mutu olingi vérité te. Ata proverbe ndenga zolo babo omona ke proverbe a problématique alukaka ba problème tout et tout et tout et tout et pourtant musala nga nazo sala
Nzamba azopesa biso autorisation ya ko dénoncer le mal. Ephésiens 5:11. Arabi dénoncer le mal bima na milieu na bango. Donc ezali malamu ko dénoncer le mal ko bima na milieu na bango. Alobi Nzamba alobi boye. Ainsi Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'il croit au mensonge. Soko zo croire na mensonge. Soko landaka bato nyoso lokuta ba église o banda tongo tipo kwa bazo kwesa yo. Église o yebike pasteur abimaka na bandimi nyoso mais yo zo continue kokende. Église o zo mona ke bato baza bandoki. Église o zo mona ke mwasi mususu aza na bota bana 4 5 ya kindoki bango nyoso bapumboka na butu mais yo zo continue kokende. Parce que dès le départ ozali sujet nzambe ye moko atindi égarement po yo olingi vérité te. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien aimé, bino bato no sobolingi vérité te. Bino bato no soto bolingo supporter bato balo ba vérité te. Nzambe ako condamner bino na mokolo na suka parce que atindi bino na plaisir ya injustice et sika bato balingi vérité te sika lokuta. Yango mona batande moi a changer kate. Ozaki une église olongwe, ok église olongwe, ok ndaka esika ba aventurier. Esika vérité a solo ali oko kendete puisque yo déjà nzambe yemo katinda yo esprit égarement. Po na kati na obo nzambe zate, na kati no vérité zate, na kati no bo solo zate. Ya mwana obando telenga naka. Ezalo kwa batlo kwa balekes. Atamboli na ba pasteur wana basali ekop ba botoli mwasi, mais azo continuer ko toujours na bango. Olia sale na bango vidéo a dénoncer que les bakendaki Angola mama wana aboya ko yamba bango po amona clip o basalaki lokola basalaki nini vidéo spot o basalaki ya okende na Luanda ezali lokola wera na jibe mama wana boyi ko yamba bango olia loba a dénoncer makambo wana ye mutu amoni aya ko lobeza proverbe tout simplement pour na boyi na nga ko leka na émission na yo na libre na boya na lobi na ko leka na émission na te pour na ko s'afficher na yo te ozana ba démon ozana ba problème ebele ozali irresponsable pour babotolo mwasi na bana osalaka te fort te oke na tribunal ozwa droit ya komona bana na yo po soki mwasi akangi yo bana soko komona juge ako permettre yo ata mokolo mo baya kotikela yo bana et puis lisusu oke kusuka okota masolo daye mwana mwasi oyo manko auti kopanza très bien que outi kobala mozo continue kosala ben publicité na kati ya communauté pona yo kanisi soko tchoko comme l'homme le plus beau mobali ya solo aza na couleur oyo nzamba salai neti biso ba bua noir tutika la boue donc butu ndengo na babotoli mwasi atamboli na ba pasteur ba escroquer communauté ba yibi communauté azo leka na TV ko kumisa bango ke ba na mbongo ateki nini mbongo akisi mbongo sacrifier bato biso nde ba proverbe tozolia mbongo bien mbongo mutoki na ngapo nzamba lobi okolia na mutoki na yo nzamba kopambola par rapport à mutoki na yo nzamba kopambola par rapport à musala na yo nzamba zo pambola misala ya maboko nanga ya mwana bien aimé nzambe ye moko atindi esprit d'égarement po yolanda pasteur yolanda po yo ke l'église yo kende po yo kende na place ya buzoba alléluia alléluia business nini oyo mutu asali na communauté po aboma neti nga lelo bato bakoloba te aza courageux asala tomona ye azosala tomoni ye atekaka baka tomona ye atia nga naza awa garçon o Patrick conteneur na tia 5 car na biloko na kati na ba carton pasteur Eric aza témoin papa Jeff aza témoin Jean-Jacques aza témoin biloko a valeur à $50,000 na pesa ndeko wana mutu abandundu na mituka maabi nezali na kati akenda na moi ekoma na destination te ti lelo bato bamona inga nde nazo charger biloko na conteneur bamona mituka na tiaki bamona ba jep na tiaki heureusement mwana ngaki na kina ke o récupérer X6 BMW oyo ya yibaki akina oteke pa libanais mais biloko nyonso to tiaki kuna na kati ekoma te ba conteneur ba moteur biloko wana nyonso to oyo na ko estimer ngo soki naza nini te 50,000 ekei imagine toi so biloko wana ekoma ki batekaki na retour na ozwa combien na teka biloko ba carte ozoteka pondu na Manchester bato bazolia pondu et pas na biso totie na ba shop siko tozwi maison et pas garage ya pasteur Eric Ali tozotia conteneur wana tozotia conteneur à chambre froide
oza na feti peut-être oza na place otia biloko te okoya obomba biloko no place wana bato bazomona ke tozo travailler et nzambe akopambola mosala na biso à part wana nasalaka bafilme filme nanga fois kumputu ezobima oyo nakenda na Afrique nazwa baacteur congolais totravaille eza ndenge na biso évangélisation. Imagine toi DVD wana soki ebimi soki mutu tu asombi yango ne fût-ce que na 5 €. Soki eza 1000 exemplaires na oteka combien? C'est-à-dire que nzambe apambolaka mosala ya mutu mais bino bozokumisa bato bazoyiba communauté bato bazodétruire communauté. Alors bien aimé na conseiller bino bolandaka n'importe quel chroniqueur te bolandaka n'importe quel eloko te puisque bino mo bozomona mutu azokumisa bato oyo bato tu bayebi ke mogalo apesa mbongo asomba communauté à Londres soki lelo oyo komba na Londres et comment ya kokabwana eza likolo ya TV wana oyo nabengaka Olive TV oyo tobengaka yango TV bakolabo chaîne wana eza ya nkosi te nkosi aza simple représentant nkosi aza na mbongo akosala chaîne te mais nkosi ayibi bino mbongo azwi bino bambongo asombi bandako na Londres bino bajournaliste na ye bino bosala propagande na ye alekeli bino n'esprit likolo ya voyage ya Angola to voyage mais nga mpe na oke Paris yaka soki oza na équipe no ya garde corps yaka tokende oza na équipe no boza bagarde corps nanga heureusement nga natambola bagarde corps te nga natambolaka na baange ya Nzambe. Donc bien aimé na nga naloba lelo na répondre na baquestion ya bato nyonso tu kolobela bino ke nayebi te soki eza na makambo mosusu oyo tuka oloba prêtre ezali mwana mobali oyo azoyiba moningani congolais te azoluka na motoki na ye c'est ça ya prêtre biso toza baprêtre mpo totikala jamais koluka kobonga na nsima mokongo ya ndeko na nga congolais meme na nsima mondele natikala koyibe te nayiba ye lere nazalaka didie forme kokenda babanke na bavie bado naosala ngo ndire témoignage mais banda nayeba nzambe nasenga pardon sikoyo nakoma kokende classe nakoma kosala misala c'est ça mondele ye wana ozolekela mondele mayele atie mbongo mpo okende classe oke classe ozwi mbongo wana oyibi ye te jamais nakoyiba na nsima moninga na nga congolais prêtre ye wana mais bino bakoboyi fatigué mosala na bino kovivre na nsima bato kolanda na loyenge basombela tike ozomona ngo normal tike ya lwanda omoni yango normal d'ailleurs mutu lokola nga na regretaka bata nyonso na pasa na bato ya ndenge wana bato baa na négativité na mutu yango moni na ntongo le ozolamuka ndeko na nga sengaka na priere nzambe akutiso na bato baa babolole te nzambe akutiso na bakoboyi fatigué te nzambe akutiso na bato baa na négativité te na mutu nzambe akutiso na bato oyo baa barever te aya poto aza na vision te akoma nde koreve eloko nyonso tu akoma koreve prêtre eza mutu oyo abonga na vie sayiba azwaka mwasi ya bato te arespectaka bana bato na communauté arespectaka bana mike na mikolo alukaka na motoki na ye wana prêtre asombi chemise azolata ngo na mbongo na ye apeye kar na ye azotambola na motoki na ye prêtre ye wana mais biso tu toyaki koluka yo bosali likopa moko boye boyiba bobonga na nsima bandeko na bino bakongolais yango moni na bamilie ya bamusulman na bamilie ya bandibu bakobeto masasi mpo okoki koboma ndeko na yo te prêtre ye wana yango wana omona bato lokola ekanga prêtre parce que aya atia idéologie na ye na Londres wana osali mabe asali émission alobeli proverbe prêtre aya atelemeli système nyonso tu ya bozoba na kati ya communauté lelo oyo bato tu basalaki bavideo ya kofinga bakoti mai mpo na nini mpo boza na vision te boza na révélation te boza na vision te boza na révélation te bosololaka mpe na nzambe te olie boyoka mutu oyo azosola na nzambe botia mokila bolanda ye boyoka ye achichi bino bozotia tembe sikoyo nani aza na tort nani aza na raison nani aza na tort nani aza na raison na bavideo nyonso bosalaki donc esenge na bino boyeba ke nzambe ye moko atie bino na système ya égarement lisusu toza na problème mosusu eloko mosusu ozobebisa basi na mboka na biso ezali devoir ya basi na kati ya ministère
soko ngoyeba likamwa nzambe bo nzambe olingi o kota na lifelote il faut yeba rôle nini nzambe apesi mwasi toke na 1 Timothée 2 9 à 15 1 Timothée 2 9 à 15 zoloba. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que les femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Paul a permettre moi ça théâtre, c'est Dieu qui lui dit. Paul a permettre moi c'est alata avec modestie, moi c'est à séparer na ba tresté, kota lelo na ba église nyoso, kuta balobaki moi c'est pour assemble la fois tia kitambala na longoli basi kitambala. Basi ba komi kotia ba suki ya mabe, ba raboter, ba beauté bozo sala ezali copie ya sirène des eaux, ezali esprit ya sirène oyo ekoti na basi ya ba pasteur, ekoti na ba protocole et au tiers de son église. Paul azoloba mwasi akoki koteya te azongi ne bandeli. Na Genèse 3, mwasi mutu aliaki mbuma. Parce que mwasi mutu akotisa Satan na kati ya mokili. Mwasi mutu akotisa Satan na kati ya mokili. Kendo tanga Genèse 3. Et Genèse 3 nzamba azoloba ni. Nzamba azoloba na mwasi alobi yo mwasi okobota na pasi. Regarde na yo ekozala tourner vers ton mari. Alobi te ekozala tourner vers ton pasteur, vers ton apôtre, vers ton... Yawa moni basi nyonso tu oyo balingaka ba pasteur na bango mingi koleka mibali lelo o babima na ba pasteur wana parce que Bible ezoloba nini ton regard sera tourné vers ton mari, pas vers ton pasteur. Et moi sinde akotisi Satan. Soki Adam azalaki ye moko Satan nga olonga dante oyo tolobela ngo prochainement na mama bena po faut azala na po tuna nga ba question ya ba révélation za caché. Moi c'est à cause de l'autorité te. Batu nyonso to bakendaka na ministère à mwasi, au moins ça za pasteur na bango, au moins ça za prophétesse na bango, au moins ça za apôtre na bango, au moins ça za motei na bango, net ba emi kutino ba kota lola te. Net ba maman line, oza mokambi, o sambela ko kota lola te. Pour moi si nzamba pesi ministère te et autorité te. Mais moi si ba pesi à témoigner. Et puis batebele bazolo ba o moi si ndenga zawana ye muta mona lisekwa. Moi ça mona lisekwa te. Eza lokuta bato liboso ba mona lisekwa ezaki ba soda, ba juif ba romain ba soda romain bazako kengela les jésus c'est que ba kimi ba ko panza sam basi ne ba ye ko remarquer que ba soda ba kimi ba ke websa ba apôtre. Moi si akoki ko évangéliser ne fait pas de toi un évangéliste. Moi si oyo ya Cana, moi si oyo ya samaritaine akende ko beta samona mboka ke na moni mutu o bazo benga messie et comme ça qui est apôtresse et comme ça qui est diacre et comme ça qui est pasteur te. Mutu nyonso tu oyo aza na autorité à mwasi akokota lola te po aza efféminé po nzambe apesi mwasi de directive te. Mwasi nyonso tu oyo atiaka raboté extravagant azali animé na esprit ya Jézabel, esprit ya ba sirène des eaux. Et mwasi nyonso tu oyo atiaka ba perruque na mutu ezo empêcher nzambe asala na kati na ye. Bokota na Google bobeta les cheveux du temple bomona ba suki nini. En réalité, ezali interdit na mwasi kotia suki ya perruque, mwasi faut za naturel, mwasi faut za bonzambe. Nzambe nanga ki nobatela bino pona enseignement lelo, ezalaki ba réponse na pesaki. Kimia na nzambe ezala na bomo na bino nyonso poto komi na suka. Merci mingi po nzambe azana bino abatela bino. Week-end koyande to continuer mama bena sur ministère à mwasi, sur devoir à mwasi, sur bonzambe à mwasi. Ezalaki ba question oyo bato batunaki pe na répondaki. Merci na bato nyonso surtout bazo support biso bana Paris naza na bino le 8 avril na kozana na Paris na bino le 8 avril
le 8 avril net okuta na Paris et vous allez pesa mbwa boy, mais il faut aux une attitude, il y a jeûne et prière et vous allez malin. Bon, continuez qu'on a dans Sentinelle TV et c'est quand wapi nzamba zoloba, nzamba zo sala, nzamba zo batela. Bye bye, bye bye, bye bye. Nzambe nanga abatela bino, nzambe nanga atombola bino. Nasengi ngolu na yo kati na bomoi nanga nazalaki mokufi nkolo Yesu akangolinga sembola loboko na yo tika weekend ezala weekend ya lipamboli weekend nzamba visite yo nzamba tombola yo nzamba mona yo merci pour natana bino bozala fidèle na Sentinelle TV esika wapi tozote ya bomoto bonzambe vérité ya communauté ba vérité ya makambo ya nzambe nzamba pambola bino merci vraiment merci tokomi na suka merci ezaki Proverbe 30 merci 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 nzambe azwa lokumu po aza nzambe moko te akokani na yo moko te abatelaka lokola ye moko te atombolaka lokola ye nzambe na bomoi nzambe malamu nzambe nanga visite bino afungola bino maningisi na lola afungola bino badon spirituel mpona kocomprendre makambo nyonso to ebatami na masolo nyonso tu mpe na exhortation mpe nzambe abimisa baoyo bakoti na égarement na kati ya égarement na kati ya makambo oyo ezanga ntina vraiment